Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Naye na mondango o esengeli na kota na koti tokokuta na tokosepela ba mama ba koko o bazana na hôpital bazobota na mukolo nga na bota maki na kokota na okoka penda ko futela bango pe bambongo batima pananga pona zoyeba nzambe azosala travers ya bana wana yango wana siko ngape na so bango bale na matisika mikumba na mtuna bango eza nango problème te boye banaki na poto na 2000 ya nanga bengi singa kasi makapona sali na tamuke nzamba opambola nga pona canal nazokaba trop nazosalisa trop nayeba yo te ezala yana oya siko kofete pena to lasbi vandi sakani yo bini na oya pena miziki na nga miziki yango siko na oya pona tingela bino nzembo nzambe na mokili te. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc Bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein na savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place ba komi s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on a fini na toutes. Bon nous ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon nous ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barési Baza TV. Ba te belé ba retourna zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barési Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barési Baza TV. Pas de bêtises na kata Barési Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on tala papa maman les qui bana na salon. To bon abiso Barési Baza TV. Bo ça les RT. Barési Baza TV, Bébé TV. Barési Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et difforme car à la katia Barési Baza TV. Abonnez-vous. Yopoyo ki sango partagez sango. Yopoyo ki sango partagez sango. Tutu ya kati exemple télévision boki mape mbangu na Barési Baza télévision. Amoureux tu ya théâtre. Tutu botala SB TV. Tutu botala Bellevue TV. Tutu botala Naomi Barcelone TV. Fanny Massoudi TV. Chaîne tout est diffusé à théâtre. Leke TV. Tutu o ba diffusé à théâtre. Alors boki mbangu boki s'abonner pe ni à Barési Baza TV. Yassika Eye. Barési Baza TV. L'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Abonnez-vous sur
Barési Baza TV. Bye bye. Le plaisir pour moi de vous retrouver encore sur Exemple et Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter sur Exemple et Télévision. C'est votre humble serviteur Dekari Bachi à Mobala Sango. Toujours dans le souci de vous servir. Quand vous les remarquez, quand vous les constatez, nous sommes en dehors de nos plateaux. Nous sommes dans un endroit, nous sommes à la République du Congo, précisément dans la commune de Bandalungwa. Nous sommes venus assister ou célébrer l'anniversaire de notre maman, maman Manto, la maman de notre boss, mais c'est Yannick Chamba. Quelque chose. Sur ce, vous regardez derrière moi, pour cet anniversaire, la maman a préféré, il y a que ça, la acte mort, ils ont pensa différent, soit préféré à quelque chose, puis là, on fait là, parents, fait là, maman, papa, rejeté, abandonné la famille. Sur ce, maman a pensé qu'il n'a pas fait là, qui a fait anniversaire au Yémoté, à Kokabola Munki, on a payé sa caille, pour monter ma maman, c'est vrai, ça a dit tout côté, tous ont l'impression, maman, par rapport à l'anniversaire. Moi, je peux vous dire bon anniversaire à maman au nom de Exemple et Télévision et de notre cordon qui est M. Barési Baza, M. le journaliste. Nous disons bonjour maman. Bonjour Yaya. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Maman, acte sali, c'est vraiment acte très généreux. Au bâtiment, ça la montée le jour anniversaire, nous le pensé qu'au Kabola Muki, au Babiza, ma Sakou, n'abord fait l'idée, on est où t'es qui merci, la parole. Et ça déjà, na Salarango. Si on est en Afrique, il fallait anniversaire n'angeza lelo. Na moni fallait na kabola su na banango o déjà na sala. Kasi kala tenga moko pe nazo sala association nanga yango na lingi sikoyo ba confirmer penga nde nazana posa po ba botanga na kati na salisa bato. Yango siko nazo confirmer na bandi siko histoire yango na koti makambo yango. Yango neza mato moto na nzambe honorable mama social kombo nanga donc mama social. Mama social. Qui m'a soutenu, on peut payer boss Yannick Chamba, pas monter maman là, tout le monde n'est pas là, tout le monde peut boss Yannick Chamba, on va n'a pas moi Esther pas on est là et le moi il y a famille to pende. Et ça y makila, et ndenge penza na beauté la kibango, donc famille na biso quoi, to eda ka penza quoi, et ça la biso penza, ko aider pambola nga makasi bon na kena poto na 2000 na beta moi pour fille quoi, ba na kena poto na 2000 ya na nga bengi singa kasi makapo na sali na tamuke nzamba opambolanga pona canal nazo kabatro nazo salisa trop nayeba yo te ezala bakulu na bandali bayebinga na kiti sape bango na doza pe bango donc na momo boko sepela na ye na mondango o esengeli na kota na koti tokokuta na tokosepela ba mama ba koko o bazana na hôpital bazo bota na mukolo nga na bota maki na kokota na okoka penda ko futela bango pe bambongo babima hôpital tokomona ngoka na bilili na bon chaîne opena landaka ngo trop boss na ngwaza mwana nga liboso Chamba kwa boss ya mwana mke azwisiko makila mama kwa na folie. Qu'est-ce que le lot au sein déjà acte déjà coupé ça va orphelin. Mais pourquoi pas quand rassembler ta bande tu peux bana commune au colis déjà couper ça dans la place pour qu'il n'a pas orphelinat. Pendant que tu as orphelinat au bilo comme ça bana on peut ba lier ka bien té parce qu'il pas na ba monter. Mais toi bokina ba orphelinat est-ce que le peut comment à destination? Bon, eza masumu ya bato yo bazokoka kosala mbola mote. Nga na sali bolamu nga nani? Je comprends. Ceux qui bango bazo boko la bana wana. Basali bango bolamu te, baso mema mikumba. Nga déjà na sali pananga. Po nazo e banzamba bazo sala travers ya bana wana. Ya ngwana siko nga pe na sali. So bango ba le na matisika mikumba na mtuna bango. Et ça n'a pas de problème. Voilà. Maman, question avant tout, comme parenthèse, au sala déjà bola mo bandakala. Mais si ma acte au sala, vous avez idée de 2023 pour postuler comme député provincial, tout national. Totalisation makambo nzambe mabongisi nzambe. Et ça mato moto nzambe honorable. Ozoka kombo. Siko honorable ya mokilité. Honorable ya nzambe. Siko toko kende. Tokolinga to frotter bango poto aider ponga so na sali église nanga mondimi nyoso rozala mutambongo pauvre rozala te eza mato quoi maman mato tozana auto keneti na destination to pe ba interview
Tozi Sokuna par rapport à la quantité et exemple de télévision. Merci papa pour la chaîne Labino et Fuluka. Merci. Vous comprenez que c'est la maman ou à beauté la biso boss Yannick Chamba boss na biso exemple de télévision partenaire numéro 1 l'exemple de télévision mais c'est Yannick Chamba il a beauté biso maman honorable Lelo la Queen Mad a fêté leur anniversaire sur cet effet elle a préféré il y a ko partager ngona ba orphelin na bano bazanga ba boti na bato yo baza délaissé au bazwa chance na vie sur ces beaux comprendre que toza awa bo mona ba jiezali toza na loso toza na bon appétit donc il y a tout on a quatre ça wa on a baloso donc biscuit donc ils a juste un cara ko zana bana maman queen maza paye moko taza assister na bandeko na ye ko bazana bango tous a vie na bango comme ça to bon mon andi aja la section de ba ko na sa voiture de to kene makolo si to koma na lié aux a précis ya ko kene ko ça la acte ko générer maman wa beauté la biso Yannick Chamba les autres fêter anniversaire na bon anniversaire à toi maman que du bonheur laisse que le Dieu de tout puissant ça la bolamu tikati au nom de exemple de télévision ko banana cordon nango ajibilili décaré bashia biso nyonso te présenter bon anniversaire et ça année année moins bonheur il y a prospérité tikate vena biso l'exemple de télévision tout le monde a demeurer toujours heureux vous êtes toujours heureuse donc voilà pour la monter maman là mon pesa na boss Yannick Chamba et continue toujours pour la paix bongo ajibili la ça sont les côté dans sa voiture comme ça tu continues tout comme na orphelinat place acte ça pour ça là toi assister dans tout maman de relais voilà merci à toi Plameni Bobonda de prix 00 quelque chose qui Keke Wambaya, je sais pas si j'ai bien prononcé, Keke Wambaya, le prix quelque part, je dis un grand merci à Dégâts Matériels, si Arabi, Total La Perle, moi ça Pembe, moi ça Mbichi. Allez, Adji, tout avec Lili. Zela Moussou, c'est ça qui est vous belle. Oh, mais c'est tout ça, comme ça. Allez, zela mosusu te nakolanda obelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo obele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini nanga c'est avec assurance nakoyemba yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi nazalaki mpate oyo abongaki nzela kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela tais-toi le bon berger David alobi l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali oyo mpe nalia natondisama nese oza nzambe na moi oh jésus alléluia. C'est avec conviction nakoyemba yesu azali lisungi nanga lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi nakabela yoki bolenge na ngai nakabela yoki bolenge na ngai sala na ngai nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza molongi alleluya nzela na yo edesevaka te
Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka. Dieu tout-puissant de l'Ecclésia Elohim El Shaddai, ils amènent à Bamoy. Père, nous rendons grâce à Jésus l'après-midi, aux âmes de Bamoy, parce que pendant tout le temps qui a amené vivant à compter, nous avons recommandé les motos Jésus, nous avons monté la charité ensemble pour que nous avons eu la boutique ensemble. Du coup, nous avons commis un proverbe 17, oignons sont après avoir vu le félin, les pauvres, elles sont ensemble. C'est quand vitesse ensemble, au monde de ensemble, on a créé un Jésus. Le coup de Kembo, ma vie pas naïo, ni n'a pas de bango. Amen. Amen. Merci maman. C'est pasteur Power, secrétaire de manière on fait les enfants. Fille d'achat, mon assistant, ici chargé de la communication et les enfants. Zamato, notre ami honorable maman sociale. Za grande sœur Nanga, maman Cécile pour des grands. Za le longo anniversaire Nanga. C'est peut-être une dame na zango, partager na bofolo. Na ya mfemina. Canal ya mwana Nanga. Nde ezalaka wana. Déjà natinga keriaka koma mona ye ona ina koya kutaraba. Ah merci beaucoup. Que bana mususu baké classe. Bana puisque bana premier de bazar. Donc oyo baswa na mérité baké classe première. Mais que bazar, ça veut dire bazar 55 enfants. 29 notamment 2 bana G1, un effort de 2 GD, 5 bana 6e humanité, 9 bazana première jusqu'à 5e, 23 bazana éco primaire. Donc bazana primaire bazana foot 10 000 francs congolais à l'homme. Donc toute l'année, bazana foot 100 000 francs congolais. Donc bazana la première jusqu'à 5e bazana foot 150 000 francs congolais pour toute l'année. Moi na moko foot 50 000 francs congolais. Pour la 6e, on est dans la 6e évidemment promoteur, mais parce que d'abord déjà 200 000 bonnes formalités, on sait ça. Donc j'ai tu fais déjà 500 000, et tu vas 409. Bon, 409. Donc l'endroit où ils ont ma belle abissumoko. Maman m'a fait grâce à ce que je m'appelle Oindama. Donc je connais net Koulia, Bilamba, tout là. Et puis tu as possible moi hangar wana donc momo ils ont ma personne là. Pour on a ngam tous. Donc ils ont qu'à mire wana donc 4 na biso. Donc il y a abissumoko belle abissumoko. C'est ça un peu au final, il y a une masse 9 et il y a 11 ans. Je crois que au final, il y a un côté qui se voit à avoir des téléphones, plusieurs francs, et des promoteurs offrir des enfants. Au total, il y a des passés, il y a assistant social. C'est ça. La première fois, Nayawa, présenté Soukate, Nayoki, Onyo Solobi. On a Koukaki, Koukamwa Banabalia, Balata, mais finalement on a quitté ça. Oh, monsieur Etikali, j'ai eu bonne note. Nazan, il me rend la bilan. Michel Bazabo, ma maman visite père au final de Kata là avant. Donc, oui, bon anniversaire là-bas. C'est tellement difficile vers ce temps de la faire voir des personnes nobles, humbles devant le Seigneur poser des actes pareils à l'orphelinat des cris des enfants.
Parce que nous vivons l'égoïsme, le capitalisme. Mais néanmoins, vous voulez fêter ensemble avec les enfants votre anniversaire, comme je viens d'entendre. Et aussi rester partenaire ou soit fidèle à la langue de notre orphelinat. Que Dieu vous bénisse vraiment. Les enfants sont partis à l'école. La majorité ont été classe. Non. Luka, comment? Bonjour. Au chambre, la pasteur responsable est mort à Zalia. Vous avez dit que vous avez qui pour ce pays on a pour la société. Donc on peut mettre 55 enfants. Ah, la chambre à la garçon. Petit garçon. Ah, les chambres. Ma fille, chambre d'homme. Pourquoi maman c'est ma fille. Oh, j'ai tout pour toi. Tu peux voir les chambres pour ma fille. Dans la grande chambre. C'est ça peut-être. Maman, on a ma souba, en tout cas, il y a un moment où on a problème toujours avec la mousse. Tout ça qui est dans l'eau, stock, le souba, le souba. On va protéger la soba de la bango. Ah, vraiment. Maman sociale. Ah. Ya boezala te. Maman sociale. Aye baba no bazaya ni tupe hein. Totama na okoma. Botola nzambe bomona. Ah, mama ya bana mibali. Oh, mwana bebe te. Te, naza pe mama ba basi siko mibali baleki nde, moi ça saka ye mo bolimbisa. Mibali. Botsango siko na Bible na yo sambelaka, bosambelaka. Botanga na maboneli. Pona ya lisusu ko futela bino ataba minerval. Boyoki? Na otika bino. Utakomi talanga ya. Na otika ngate na bakuya ya. Ba na koya ya. Na sepeli. Vous allez bien. Boya ko kupa bozo moi jina yeli bino. Na mo bilamba yeli bino. Na mo loso. Wow! Mobali au moins. Là qui toque,
C'est très bien passé. Comment vous aimez? Maman Mato Motoranzambe. Maman Mato Motoranzambe. Maman social. Servante de Dieu. Servante de Dieu à Makassia. Motokolo, Motonzambe. Motokolo, Motonzambe. Motokolo. Maman va s'occuper par rapport à la soeur Abana. Maman. Présentez maman. Vous s'occuper par la soeur Abana. Merci. Maman va faire un mois de déplacement. Bruno. Makasi okosala mpona ebela bana eboko nzambe oyanga Voilà, nous sommes à la communauté. Ok. Allô, écoute. Voilà, nous sommes dans la commune de Selemba, dans l'orphelinat, le cri des enfants avec maman Amato, maman Biche, maman honorable, maman sociale. Ouais, comme ça, actement généré, tout ça, qui est tout bandage. Tout l'équipe a commis, moi et Bélé, tu te retrouves dans Selemba, toujours qu'on a soutenir l'orphelin, parce que maman Amato, qui anniversaire n'est oyo et au leka inapercité. Il faut qu'à Boulon, on a abandonné, délaissé. Sur ce, maman Amato, l'autre, on a raté à Selemba. C'est la première fois qu'on a Selemba au Topende. Franchement, première fois na komatique ba koto c'est la première fois. Ba émotion nous andeng ton moni bana na passe baola mbela bango ba pressentiment no kinde et puis si passe et puis c'est vrai passe nazota soki ngai ya mato na kufi na tiki bana ngai ba ajo famille ya malamu te ba kosuka wapi c'est na motema bu mama et ça les passe c'est nzambe mutalikolo yebi oyo apesa mato motema ya kosunga akoyeba ndenge akosala ata moke na bano ata ebele te na kobeta tolo te ata ebele te ata kofutela bango classe ata kosombela bango esika olala mpenza eza propre te maman mato bato orphelin mpe mi bato soki mpona baorphelin baréclame baso boye bobino bato bana poto so boye bosaleli acte ya liboso bokendaka ziza makukula bozonga ya sute dia quoi bon eza bana poto nyonso te na bandi lelo te nakoki kosolola na mwana na nga cameraman aza comme mwana na nga kasi avandaka pa na nga nasalaka yango kasi nanu natamboli te nasungaka nanu mpo kobeta tolo eza eloko te nzambe moto akoyeba kasi koya na ngai na place ya boye mpo naya kosunga soki nakei libela naza na bolingo te ntango naza moto ya bolingo te na mipesa komba moto mama sociale so na sociale te esimba ta. Voilà. Merci maman, tout le monde est en plein service au Kabama Biloko au Bango, au Tabango, au compte tout aux sous par rapport à l'image. Merci, Barezi Baza. Moi, maman bana mibali. Check. Voilà, merci à toi, monsieur Yannick Chamba ya Gorson. Bonjour. Bonjour. Comment on Mine. Ndeko mwana ya mine. Ndo moni mama mato ya otalabino. Sentiment no ezande. Na pese merci d'attire ce biloko. Jamba pambola fongolele ba porti. Bonjour super otalabiso sous. D'accord, merci mine. Utangaka.
Vous êtes en classe? 4e. 4e. Le lot Mine soit à Koli. Olingo Komanani. Docteur. Comment docteur? Merci Mine. Bonjour. Bonjour. Comment on a dit? Blessing. Blessing. Action maman honorable à Sali Libino. Sentiment nous en déni. Zamba pambola Barcelone ou ezanya fonlele ba porte. Zamba fonlele ba porte ezanya okamama. Sikoyo le lot so koli otangaka. Aux en classe 3e. Le lot so kolo lingo komana na vie. Ma pasteur. Oh, on s'appelle la mingi hein. C'est son prière qui pour un exemple. Nzambe batela biso nzambe kotika biso te nzambe bomba biso nde so bomba mwana ye na kombo na Yesu onyo so mabe nzambe sunga bango bazonga malamu na kombo na Yesu no pour Jésus Christ Nazareth. Amen. Amen. Vous avez compris que il y a comment na ba biso blessing à lobby tozonga malamu. Donc tout comme tout le monde a commencé à se passer mais tout ça peut pas autorité il y a les cris des orphelins pas de construire pas sentiment bon par rapport il y a action. Symboliquement donc. Maman, vous dites comment on Amato, maman Amato Moutona Jambe. Vous êtes maman Nani?
Joyeux anniversaire, 1, 2. nakumisi nzambe na ngai ndenge tokutani esunga bino na mokolo ya lelo ya mokolo na nga nga nabotama mokolo na nga novembre mwa moko lelo nde yaya naoluka lelo nde bomonani te probleme yake bomoninga na boya koya na koya sikoyo kofete mpena tolambi tovandi tosakani bomoya mpenza dosilveti tobini na oya mpe na miziki na nga miziki yango sikoyo na oya mpona tingela bino kaka nzembo ya nzambe na mokili te merci nasepeli mpe kotala bandeko mosusu na koya nasi namoni bino komona bino kaka boye naokende na bino na kozonga na bino nzambe asali mpona mama nzambe asala tu nini tokosambela siko mpona mama totomboli loboko mibale likolo tosambeli mpona mama yesu ndeko na bo olingi ngami bondeli biso nyonso na bana
tosambeli tobandi kolo topesi yo merci loba maloba kitoko mpona mama oyo auti mosika bandeko oyo bamama oyo bauti na poto na Londres bareconnaître ke basepele longo na bana acte ya reconnaissance ya naissance na bango na mama na biso social mosali na nzambe poto na kolo kanisa mama oyo pense à tes servantes acte asali c'est notre Dieu tika ete le ciel les a ouvert béni là Seigneur notre Dieu en sorte que à la prochaine ici nous avons fêté longo chemin de retour na maboko lokolo bitike basepeli lui olobi na acte des apôtres kolo na bilaka oyo nyonso akokanisa mpona bitike nzambe yo koyeba kopamboye olobi na proverbe 19-17 moto apesaka baorphelin defisaka nzambe lobi véritable religion pure et simple c'est assister les orphelins Seigneur tika maloba oyo ekokisama mpona ndeko na biso na se na moi oyo na kombo na Yesu tolobi amen nzambe maboko makasi Bakeza ba prévu mwana mukao oza to chinois na aobela vous ba kisi bakini wana na ngolo koso na apema habiter ce qui moi prévu oza rater moi quelque chose vous avez parce que habiter mon salaire tout donc vous avez prévu non c'est la musique de cette qui vous bénit nzela mosusu te na kolanda obelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo obele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini nanga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi nazalaki mpate oyo abungaki nzela kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela c'est toi le bon berger. David alobi l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali oyo te nalia natondisama leso oza nzambe na ngai oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction na koyemba Yesu azali lisungi nanga lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi nakabela yoki
mosala na nga nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo edesevaka te. Comment vous qui sont sans? Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nanyalakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asekola ngai, liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te, bobeli nzela na yo. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nanyalakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asekola ngai, liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le bon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali, po ete nalia natona natondisama na esi. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus, alléluia. C'est avec conviction nakoyemba,
Yesu azali lisungi nanga, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nakabela yoki molenge na ngai, nakabela yoki bolenge na ngai, sala na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo edesebaka te. Ma Bible dit, tu es le chalet. J'étais très content. La malade a consulté Awa. Bakini, il a quand même maman Mantoya, Nayambaye. Je sais pas quoi Yambaye na Filina Nabiso. La première fois, à Kamel, Newman, de Meninga Filina Nibalea, Mutikotukuna Naibwe. Tokabula nga mato moto na nzambe honorable maman sociale maman ya bana mibali nayaki mpenza asesali demwaki kasi ndenge nzambe asalaki grâce moko fona kutana na salisa mwana moke naza nango nakoka kosunga mpe bana oyo nayeba mpe position po eza mbala liboso te ekokontinue mpona kosunga. Donc, c'est la première fois que je suis allé à la salle, pour tambola boye la première fois. Parce que tinda ko pesa c'est la première fois. Yango na komia wa. Kuka kukuta na wafele, tonga mokoza ofelina penza ya suka. Tata na mama bazate tokabola na bango pe bazangi lelo mokolo na ngai anniversaire na ngai abotamaki lelo. Yango la mona somba masanga bato bamela futa na ngonga te gaso na komi place ya bano bazonyokoma na sungi bango nzambe pa kokanisela ngai. C'est très intéressant, maman Mantuto. C'est pas une mingi. Nous avons fait la biso, nous avons 25 enfants. La bassine Nibali, âge varié entre 5 ans jusqu'à 16 ans, 17 ans. 25 nous sous ceux qui parlent de loin. Nous sous tous les bango penza a to la kana bango to sala na bango makambo maso. Les hommes sala moko ya bonzambe di mabana ba baza ba orphelins, les enfants de la rue. Ko boko la bango za sala makasi mingi ça facilité. Ils ont senga kolata sa bango, ils ont senga kolé sa bango, ils ont senga kolukina bango sika malamu ya kolala. Et puis au sa bango classe pour avenir la bango ko bezala assurer. Les hommes sala monene. La poste ya maternité ya malamu lokola bino boye ya koya ko soutenir biso. Nous salons que les liboso. Nous avons un centre médical parce que je suis médecin. Un centre médical au malade besoin à Makala. Ce qu'ils payent, les autres permettent que nous soyons collés ça. Les autres sont insuffisants. Parce qu'il faut battre la classe, il faut lire, il faut balancer, mais ainsi de suite. Donc nous avons vraiment besoin d'aide. Donc au Kenya, nous avons l'action orphelinat. Ceci là-bas na bazali, ndenge ba vivaka. Et par rapport au sur la peine à bana, on a besoin de en tout cas geste oyo sali, na sepeli na mingi. Nzamba sunga yo de façon que action ngo ezala pas pour na lelote mais et continuer et to garder vraiment relation wana o de sali développer pour na et ça vraiment ezali mbala liboso tende na bandaki mibandeli ozape mbala suka te nayebi nayeka koyeba ndenge bavivkaka ndenge ezalelaka mpona koka okende nango mpe na suka
oyo eza centre médical ezaka na kati ya orphelinat tant tobandaki yango mingimingi mpa bana macumbi bana baza moto aboti macumbi mo nasundoli mwana wana alors tozalaki na province veni voir alors province wana ozomona wana nde tonde kosalela yango mwana jeune fille aboti zomona 1 kilo atiki ya kini tonde kosokipe na bana yango bien découvert yango ekufa fais ekufa mwa activité wana baprématuré oyo eza mosala docteur ezaka nango awa oui quelques cas ya chirurgie tosala nango jusqu'à mpona ebana oyo epai bana basi bakimaka te baboti mwana matombe atiki maternité de Demba. Il y a 16 ans, 17 ans, on a boti. na ngambo kuna nde epai orphelinat ezali epai tozokola bana oyo mo basali ozomona eza boti ya maladi basesika oui, au mois de l'euro, il y a orphelinat. Situation est moins difficile, il y a moins de boukani. Ce sont les filles qui débalent la gesika na batanda maraka na butuana suite à la condition za penza mala humidité awande beaucoup de garçons là comme bazaka moins 12 13 batanda maraka wana sonda bolala wanza espaço inglês a sua mídia bon les enfants oh il y a dit maman
cher. Yesu alingi. Kotala bino lelo po ayebi ke lelo eza akanisi kokabula eloko elongo na bino lokola ye mpe aza orpheline ye mpe amona pasi oyo bino bomona ayebi pasi oyo baorphelin bamonaka yango na lelo aye kokabola mwa eloko aza nango elongo na bino bokoloba oyo boza nango mposa epai ya mama koyoka akozwa bon note mpe akoyeba nini akoki kosala mpona avenir mpona centre na biso mama Kulutu. Voilà, maman Amanto yewana nako benga mwana mona nako yikoloba pa maman Amanto. David, maman Amanto yewana telema loba. Napesi d'abord merci ndenga kotala biso. Ndenga na souhaiter sous joyeux anniversaire na ye, ndenga ye nzamba bakisele bambula. Ndenge baloba ke sozo fete anniversaire sozo pusa na pena okufa mais nzambe abakisela ye arumela na mokili nzamba sunga ye pe abosana te bola muno azosala akanisaka biso ntango nyonso aza kotambola arezona ke aza na bana na centre oyo aidaka nzambe aedi azongisa ebele place ebimi azanga te kokanisa biso chaque année moki oyo nzambe azopesa ye aya kokabola na biso merci kombo nanga David. David, je suis avec maman Amanto. Moi, c'est. Pardon? Merveille. Bonjour, maman Amando. Bonjour, maman Amando. Amanto. Joyeux anniversaire. Merci na onyo ko sala pona biso. Ena yako senga suki ozana to kwa mke atani yako kabela biso pona atani. Voilà, vous comprenez. C'est bien là je suis avec Koloba Tumba telema Tumba toka bafia ma lo papa maman Amanto. Você olobini pas maman Amanto. Bon, merci. Akokabilo ambote ça qui est bien. Merdi. Merci pour na. Ngakomona merdi. Na lobika merci pour na nyonso pesi osali pour na biso. Joyeux anniversaire. Nzamba bakselo bambula. Okanisela biso lisu ntango nyonso esi oyo otambola merci kaka. Nathan. Ouais, Nathan. Bonjour, Nathan. Bonjour. Message pour la maman. Nabi merci kana onyo sasali pour na biso. Azanga teno kanisela biso surtout nde makamba classe. Wana nde toza wa partenaire wa soutenir biso te na makamba classe pour na Minerval. C'est pour ce qu'il a j'ai dit merci. 3e élève. Oui. Un jour au colo comme un ingénieur. Tout ça pas encadré pour mon message par rapport. Bon, merci na geste à maman. Vraiment et puis ça ba nous sauter hein. Ko kanisa vraiment ba nous to souffrir pour na bango mingi. Ata ba frais scolaire au foot vraiment ba frais scolaire les a blaquité. Tous en partenaire était mota et d'Arabiso mais so azu na asangisi ba mininga na ye basunga biso ça là vraiment bien. Merci vraiment, joyeux anniversaire maman. Merci pour l'encadrer. Merci. Donc voilà, vous comprenez tout ça déjà là. Bumbu, toi na Bumbu non? Toi na Makala déjà. L'orphelinat comment on est déjà? Centre maman Kulutu. Centre maman Kulutu. Maman Kulutu, maman Amanto avec ça l'action par rapport à l'anniversaire là sur ces après abongo moi Jimuke abongo moi Blamba abongo moi quelque chose sur ces bomoni bana ba pesi ba vie na bango pour maman Amanto bi maman Amanto kanisa bango mingi pour la classe à soutenir bango physiquement moralement spirituellement peu surtout parce que voilà besoin et voilà voilà à dire quand ça ba image comme ça tous pour la Merci. Oya na mbala liboso pa na bino
eza suka te nayoki kolela na bino naza mama moko nayingaka kosunga ati bamemanga koto nayo kokutana na bino pasi oyo nayokaka ya bomama nayoki yango nayambi bamessage na bino mwa moke na kozala nango tokokabola nakokoka kofutela bino sika nakokoka nakoloba te nyonso mposo nayebi nyonso nabuki lokuta ata ye moko nzambe akondima nga te kasi oyo nakozwa nakokoka kofuta minerval nakotinda moto akoki koya kotikela bino ye akoya kotikela bino donc nazozela te ndenge nayoka ye moko ane wana non so nazozela kaka ti ane mpo nasalisa bino nasali lisumu kana moke nyonso nakozwa ata na par mois ata moke bokomona bakoya nango na kombo na nga eza amato moto na nzambe honorable mama social la queen madère bon ye wa beta maboko nayaki mpona yeba ndenge nini awa elekaka nayekolia bozwa mwa sante na nsima sante tokoluka docteur ata mwa bakisi abombelaka bino na nsima koluka bakisi eloko ya nécessaire ezalaka fu botanga kotanga nde yango eya kotomaka mboka ta biso oyo toke libanda sans classe atanga na mama boye na mboka libanda funa tanga eloko tanga eza nécessaire nasepeli na papa oyambi nga na esika oyo nayoki nake nango nakoke nga naza oyo bakenda te nga nazanga bokomona lisu na kozonga po yango ezalaka bafilme batindeli mpe akosala yango fo nasolola nazozwa numero na mokonzi awa nakozwa naza na tout le temps na kobengaka mpona solola merci bananga nzambe abatela bino bokokola bokotambola bamboka nyonso ta moko akopambwama akoede bato nyonso aa na kati esika esika na kozonga nazwa kolesa makupe kuti matayere matayere Nepsa. bakokabola ta nsima bape bango te lisusu bazwi te C'est qui commence bien, finit bien. Voici à la chance de la Chine, c'était petite tournée pour le maman Armand, ça là qui par rapport à l'anniversaire. À l'anniversaire, on a eu pour les gabons. Là, on a affecté la famille. Il y a un autre qui a fait c'est les baous. Mais au Chine, on fait Newman.
ozomona okende ya Congo oyo babengiki chanson biso wana poto tolongi nzala tokanisaka ta bano nzambe akolika kopambola biso po vision eza nakokokisa vision po ezanga mato mokolo nzambe honorable social fo nakokisa vision nakosala ya minene mpona kende liboso bandeko nanga baninga nanga na londres nakosengela botyanga maboko po toya kosunya bana nzambe ya biso akoganga naza lebele ya kosenga te nasengi kaka baninga oyo baza nzinganzinga nga baproche nga botyanga maboko mosala oyo na ye koti mpo nasunga bana oyo oyo akokoka totamboli na ye oyo akokoka te sungi nga na koya kosunga bana oyo mpo na ye kokuta pena galere sika kolala pasi kolia pasi classe pasi bilamba nzoto pasi maladi hôpital tozozanga na bakrise biso tolongi ezala tozomela kiso fele tolala ndako fele tosunga mboka na biso bana mboka na biso bazomoka merci na olobebele te ve ya makasi mpona sala mpona nzambe nanga yango ya minene mpona komona nakobeta fete ya nabengisi bato bayeba meli baosenga nga merci te merci bano basengi nga kaka na mpe rien oyo nga napesi namoni esika nde nzambe akopambola nga mpo deja pambolaka nga bon so nalobi mingi bato baomona ngo nini kasi misala nde fo emonana maman tout le monde sur déjà moi ba dédicace à bato bazi ba ko otalo la par exemple la télévision bon par rapport à l'anniversaire nanga Barezi Baza mais c'est les journalistes yonde chaîne na olezana top ndenge zawana Yannick Chamba les jeunes patrons mon fils tambusaka makambo ekosimba landa lokola mama nzamba kobando likolo kwa bakodi oyo balobi opesaka ayaya eningisiti sala mpe bana baza koto baleki na yo sunga bango ekosala yo bien landa lokola mama okokende liboso Derrick bago bisou Guillaume mama bana mibali Milka mwana nsuka merci à toi Guillaume boya kosalisa bandeko na bino na Congo eza na souffrance so bamoni nga na obeta sete na yebi oyo nga na uti mwana kobwaka nzambe alikolo atombolanga mpo aninga mpe nasala te mpo nzambe afuta naza ndeko na bango ekosimba yango wana kaka donc chaîne na bino etalame yango nde makambo ebongo so tokuti na Newman biso mo tofunga Newman TV téléchargement to soutenir Newman TV ya moto na nzambe honorable mama social parce que comprendre boss aotika la boss Yannick Chamba merci to comprendre motema malamu ya boss Yannick Chamba place ute pas maman Bishop moto na tembe maman yoko raté vite maman cour des grands to zalo ba témoin un mot kaka to zalo banana parler to ke selemba ou to ira makala impression na action de kono à poser parce que c'est pas un ça tout le monde va tout ming ba fête anniversaire ba boîte ba barbecue mais à penser que fêter na ba orphelin impression les andengeni impression nanga eza makasi on a soutenir petite sœur nanga natikela libéré quoi maman Cécile Coco des grands donc natikela libéré na za misale bela au salame lokaza ka anniversaire na il faut natika nyoso na soutenir petite sœur en tout cas idée azui ngama peut toucher kinga na tongo to bandi ko sambela depuis mini jusqu'à tongo to ka to sambela makasi parce que ngaza moto na nzambe original. C'est original. La bouche de la servante.
tosala bafeti banini ntango soki idée atuke soutenir nga nde na bi bon topartage tosala babiloko toya koluka baorphelina totika tuka nayokaka na nga baorphelina na mpena nakota te malgré nayaka na nga kini me nakota na baorphelina te c'est la première fois nakota baorphelina tuka namoni mpenza ke wi bana bazosouffrir bana baza kosouffrir mpenza makasi ezosenga pena tosoutenir déjà tosi tokoti déjà masolo lokola tosi tokoti déjà masolo yango toyebi ke nzambe na biso aeshuwaka na ye te nzambe na biso asalaka akosala. Merci maman pour les gars, bon séjour na Kinshasa. Merci mingi na bino pe na chaîne na bino kitokos nayebi ke bokomata bokokende donc nasepeli ya mingi na chaîne na bino mais nayebi ke bolekisanga mingi te s'il vous plaît. Fokata mwandambo. Oza sengo na sepeli ya pe na profitaki pour na zape jour anniversaire na nga to botama jour mona mama taka de to profiter na grâce wana esali ke to puya to yebiso na ye elongo na compagnie ye to yebiso ma longo. Moi c'est madame Lupungu Siffleur. Madame Lupungu moi c'est Siffleur. On a Yannick Chamba wale kinao. Yonde makambo. Na yo compagnie za jour anniversaire ngana maman abino même moral. Yonde makambo. Alors ça est fini pour aujourd'hui, c'était la décarré Bachia pour le compte des exemples et télévision. Toi qui au la couverture, il y a anniversaire, il y a madame Bishop, maman Abouté la biso Yannick Chamba boss à monter maman là mon papouche à Barési, papouche exemple et télévision. Merci à tout le monde qui a reçu cette émission. D'ici là portez-vous bien et bon ce programme c'est dans tête exemple et télévision. Au revoir. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK. Oisa produit un toto et non la cabatache. Sopiling kozana thème koya bien ya propre. Oisa produit ya kosela. Oyo eza pour la maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit un toto. Donc ce que vous intéressé, continuez de laisser ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barési Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barési Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barési Baza. Fondation Barési Baza, Eza wana pona koede, pona kosunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un défi Nzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabola ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que exemple la télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est Taza, pendant touché dans les camarades Barési, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro la biso d'ara affiché, on a yom tozo ta la biso, aux années lamba, aux années carton, au bando tinda ba père, ba chaussures, ya bana, ya ba âge nyonso au sangi sigara, to bando meme la bango, et pas la biso ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barési Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, tout côté la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yango, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés, merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc BB TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens.
kuna boandozo kaka ba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh, c'est plein de savoir-faire en anglais. Oh, l'ingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place ma commis s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mupandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon nous ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais na préféré na changer comme Barezi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barezi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barezi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barezi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on tala papa maman les qui bana na salon. Tout bon abiso Barezi Baza TV. Bon ça la RT. Barezi Baza TV, Bébé TV, Barezi Baza TV, chaîne YouTube, nabino bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et difforme car à la katia Barezi Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yopo yoki sango. Partagez sango. Yopo qui sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple la télévision, boki mape mbangu na Barezi Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Belleville TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ya Barezi Baza TV, ya Sikaye. Barezi Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Montua Sevastro. Et à Europe, na Kinshasa, agence de transfert, il y a sire à domicile, batikelo par un ndap, et numéro par un téléphone. Maman Sévérine Montua Sevastro, assisi ma solo wara. Yo benga numéro na pension na Belgique, partout en Europe, au benga 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka maman na bino ka passe avant ni mon bibélé na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo maman c'est Vastro. C'est véritable vrai chéri. Monsieur Wanyao, maman na bébé, ana tante, ya omela batu mbongo. Asa wana kutute, awana Kinshasa kaka, numéro eza moko, opesi kuna. Bengi 00240 3 code mboka, RDC 89 031 62 86 batine le mbo. Ezala tepe komi. Taranga kisinjo kaka ngandimi pour la sina swaki. Ngana sina swaki quoi. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Confiance kaka. Benga numéro 1 agence Yassir. Merci. Thank you. Thank you. Coucou mi yaya, mi maman, mi papa, baya mi bali, baya basi bino sur ma gros vision na bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne YouTube Queen Joy B Official. Donc na Queen Joy B Official toko lobela nyonso et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes
artistes, nos actrices, nos acteurs, bango nyonso, tout le bela bango nyonso, il est temps de valoriser notre culture. Donc malgré que mon français là balinga comme pas se mettre au kaka. Donc je vous invite de vous abonner, vous serez pas ici. Donc quand même je pense que ça lit bien en français. Donc s'abonner à kaka. Donc bisous na bino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Ya ndé toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.